Voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère que vous allez suivre notre émission. Bossolo Nabaeba Kenda Sango. Voilà, Bossolo Nabaeba Kenda Sango. Je suis où? Je suis à Bandal, à l'espace vrai des Fanny Batadila. Moi, c'est mon voix Pembe Fossette. Kingwe Katana Mbinga Munene. Boss plus boss au carré. Wabi. Moi, c'est qui te repembongo belé. Adef Saka un pesa, Tigoka, Orange Mani, Airtel Mani Mbongo. Voilà. Je suis chez Fanny Batadila. J'ai Naïb Sena merci pour espace nae à permettre à bisoto zala ici sur l'élo na analyse na ici à mon colombo l'élo na Bossolo na Baeba Kenda Sango. Voilà, Bossolo na Baeba Kenda Sango yambo ya kobanda bongo émission nanga. Je dis d'abord merci à la personne qui est derrière ces belles et beaux caméras Dédonné Maweja. Voilà, merci à Dédonné Maweja, merci à Papa Thierry Vita, merci à Paolo Di Capel, merci à toi, merci à tous les amis d'abord mondial nalinga abino na tina boza awa na kata motema. Voilà, aujourd'hui on doit parler de quoi? Lelo honte, je vais parler de quoi? Na olobela makambuya insécurité exactement ebele mikolo na ville à Kinshasa, surtout dans le monde ya bakuluna. Donc monde ya bakuluna ba crimo mikolo pena eza bien te na lemba na ko senga na Dédonné Maweja wana tant to kokota déjà na kati ya ko balancer les biso image boko mona ndenge bakuluna babunda ki bongo ba papa ni ba bomani pasi pe mawa. On va parler des passeports diplomatiques. Voilà, passeport diplomatique to mona ki déjà ba remeta ki papa na biso Kofi Olomide déjà il a son passeport. On doit parler aussi na Saint-Valentin. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est le 14 février, les lo bongo baye balingana baya bolingo bazo célébrer bongo ba Saint-Valentin na bango balingani pena makasi. J'ai quelques vidéos awa ndenge bazo la ndenge moko en tout cas TikTok yango pe makambu botel yango sikona ndenge siko ya babumba nanenga babumba donc niveau ba matina Saint-Valentin na bango kitoko makasi toko solo la paix pour na maestro Fabregas oyo bongo a célébré qui 10 ans de carrière nae. Voilà, na 10 ans de carrière nae bipai mususu to mona ki mama Terialino apesa ki offre a offre qui est jupe. Voilà, mais ba presta qui le 13 ba presté qui le 12 ba presté il fallait ba presté le 13 mais erataki. Pourquoi? Parce que Mboula et Beta qui voilà. Sans plus tarder, je commence déjà mon émission. Je vais commencer par les histoires de Kuluna. Mikolo vraiment insécurité eza tellement makasi. En tout cas, bosenga nanga ezali yanga mokopete na baimbo kape bazo senga sécurité zonga. À part sécurité zonga, peuple congolais ils a besoin de la police na biso parce que la police ezala kawana pour na ko sécuriser batu na biloko na bango. Alors ces derniers temps on voit que ceux qui bakuluna bandi cop na bango wana ya kobunda wana, même s'il y a des policiers mais bakuluna banga ba policiers te ba policiers nde bakomi ko banga bakuluna. Donc ils ont vraiment quitté côté. Surtout ba côté na biso na babanda na bakati boye au monde a vraiment bango côté na biso ba benga novelas. Bango ce qu'on va à 16h. Ce 16h et coquille novela c'est bandi. Net au fond de total la série télévisée. Bango pe siko yo R1 ndepe bango pe babandi cop na bango. Cop bango ni yabitumba. Donc ba on a ba o ba bundi so ba o ba gagner ba o ba tomboli carton rouge ba o ana ba gagner. Même na lemba babi lelo et salami ezaki scandale. Nanenge nini bakuluna ya côté ya lemba terminus na ba oya super ba ebongo ko bunda kaka côté ya batia ekeko ya papa na biso atika biso igota nzambi. Voilà, wazalaka bongo changeur babi kulune bundi ya kosakana te ba papa ni koleka ne ba panzaka makayabu naeb sabino. Donc au moins on a vraiment que muta simbi lichette koleka même bato bana kata chambre froide pour niveau zo panza muninga na ebita zo panza na ida ngulu tongombe
na Éthiopie. Bapanzi vraiment longi bapanzi mupanzi koto yo donc pasi bande konanga o kokota la vidéo anate mais na kosenga na Dieudonné Maweja o ya za bongo sima ya bilili na biso a balancer les na biso image wana total la biso na bino ndenge événement wana e bande koleka. Je crois que biso na bino totolanda image wana ndenge lekani bande konanga eza pasi. Moi je dirais aux parents en tout cas baboti na biso ndenge tobotaka bana même si moi je peux encore eu cette grâce là mais c'est dans le projet nzamba opesanga moi bébé mon père moi bien. Donc toi bandenge ni ya ko éduquer bana biso ebele bazo sa kikulu na nzanzala te sentiment kaka ndenge baninga kaka babundaka ngala ebi na kalezaka sepe baba shege sepe bandenge nini ka sentiment ba muninga memi ka na sentiment be baba dia bango baje na bango na ba ya ko papa na bambeli wana mais il faut avoir un cœur pour papa muninga pena mbeli azoka makasi bongo. Mais nos parents d'aujourd'hui, ayebi que moi ana zane kuluna, moi ana ke nane ko papa batu, moi ana ke nane ko kata na e batu na nzela ba 23h 22h, ayebi na yango. Ma fandi na epe ba yebi se papa e ndenge za bon bakangi ou bien de merci kuna bakangi ou bien gelor kuna ayebi na e akepe ke futa mbongo. Mende ba mama biso ba beta ali solo ke na kala pene zari ke ceux qui pena mwana na za bon mama ye moko to papa ye moko kangi mwana ana ake pena ko tike na prison makala po ba rééduquer beaucoup na eza site moko ya rééducation donc ceux qui a raté na classe a raté na famille a raté pene église donc ba ke tike ka na prison. Mais lelo na ma parents na biso lelo bango nde bazo appuyer sous bana donc azangi pena tunia lelo kataki noté to lelo bendaki no sakité ta niveau ya ba parents. Nalobaki na ko betela pe c'était moi mingi pona maestro fa asali bongo 10 ans de carrière na 10 ans de carrière na alobaki eta ko tokisa même ligne na briquet pe ba tokisa ki na bango pe na briquet ba ke plus loin ba ke fait suko ba tokisa lisusu foire na briquet et ko sala ke mbula e bebisa ki ba presta ki te mpasi pe mawa ko monete balanga nzembo bayaki na ba epe balingaka koyoka la bonne musique pe bazalaki wana mais mbule salaki bongo mabe mbule bebisaki donc ba villageoise ba conscient tela kaye moko lobaki abi ata oya beta kaka tour na village o beta kaka otala kaka boye il faut y apé ba biso ba opé tozalaki wana mais mbule salaki mabe moi pe tozwa bilili ezalaki te parce que ba presta ki te j'étais là avec Dieudonné Maweja tango mbule bandi moi pe tozwa ba image ezalaki te mais en tout cas ceux qui ezalaki ngé ezalaki to comme parce que foire ezalaki bongo plein batu batonda ki bazalaki bongo baike papa ema na mama Safri sengele mobali ya Sylvie Mouchita Trésoriaba dans son cœur Andi Makenzi Mawanza Mawayi Michel Mignon Mawakale Junior Bokota Mona Mona dizan kanyara boye Mona barumba Mona basete Mona banda tele babina Mona na batrete Mona na banda dizan yos Merci na bafane
Voilà, donc concert à l'E13 et rataki. Pourquoi? Parce que Mboula et Beta qui salike concert Yafa est raté. Donc ils qui passent paiement mais et c'est que na 10 ans de carrière nae maman a biso terri ali na bino enfant d'abongote il fallait bon offrir mobile nae mutuka moya canon makasi à $40,000 et ça lui paie moi bien biso ba maman er mon paye moi cadeau papa et ça là moi bien. Voilà na loba ki souke to robeta li solo ya Saint-Valentin voilà parce qu'aujourd'hui on est le 14 février na loba ki to solo ngo moi muke et nzambe na ngamba Saint-Valentin dezo ya moto yo wapi ezo mata c'est comme mata na TikTok pe indi ya osakana te dans ba couple ba bazola tandenge moko ba bazo poster ba photo bipa ye kende zonga en tout cas eza ya koinda ngana bino totala nanu image oyo eza ko circuler ya osakana te siko Saint-Valentin na nenga ba bumba sikoyo na nenga ba bumba en tout cas ba la tandenge mo ba ndenge na biso ba bwana miste donc ba to message attend de la fin ba bino ba ti pena mobile ya ti pena chemise wana moi ça la ti jupe ya salle mobile peut la ti pantalon est d'une salle après bah la ti marque moi chemise ba quête jaune couleur à taxi na biso donc ba chita ki na mabe moi ça me mis na sac à jaune bon niveau ba denda ba poster maman na ngai donc ezaki somo pe mawa biso na bino to kotala ndenge événement ndenge zo leka babi TikTok eza ya koinda Saint-Valentin ba papa ba mama pe kuna bipai bazali ba musu bazo boya ba papa likola ba cadeau maman so zu cadeau te supporter mais Bible lobi était né ba batanga ba Bible makasi ba bio Saint-Valentin ils ont fait ba pain mais côté mususu ba maman bazana kanda niveau ba maman ba siliki eli ba papa pourquoi parce que bazaki ba cadeau te. Et belé ba soigni pourquoi parce que ba cadeau zomité ba musu ba suba flirter sikoyo là je salue d'abord président Hans Luzolo mais c'est grignotage j'habite toi tu mets dans les fleurs est-ce que je vais grignoter le fleur ah pe ba congolais na ba congolais ba linga pe mbongo ba linga cadeau mon palpable niveau ba congolais ba linga ba cadeau na sabino donc cadeau ndé cadeau ba basi ba lingi ke non ba nae asele moi cadeau moi bien sombela netinga ngana préféraka moi chocolat batie moi bouteille à vin baselinga moi parfum batie na fleur en tout cas et ça là moi bien et ça là moi bien ba et puis ba kozo ba cadeau ba merci ba et puis ba kozo petit to supporter kato kanga mutema piti na biso to koma ke yo FC volontaire il faut qu'on fête angu yo zo célébrer en tant que qui yo africain est-ce que mondela na trop ko fête fête ya kimbongis l'idolâtrie moi bozo là t'as tout bozo comprendre même pas que volontaire on a kinan volontaire nous on a kinan c'était les anges sataniques bah 2 mois fois minane et comme il faut salanga cadeau so salinga cadeau te il va les sili volontaire moto ako sala cadeau na mobile na ye volontaire avec ma formation ou va signer ma pacte ba daiki vu que moi ça y va qui secret mobile il faut à la mobile na ye cadeau ya mokola vewana biso na bino ce que comment est que problème na biso sérieux problème africain quoi c'est involontaire qui t'a dit c'est involontaire que toi tu connais c'est involontaire est-ce que toi tu connais monsieur volontaire ou tu connais monsieur ou madame Valentine au lieu de faire des trucs qui sont en cachette tu sais même pas que le truc que tu es en train de faire idolâtrie carrément idolâtrie ça va t'emmener où toi tu sais ange de monsieur est volontaire. Tu sais, ange de madame Valentine, au lieu d'écouter seulement des anges, au lieu d'aller prier Dieu, mais toi tu es en train de fêter des agents qui n'as même pas vu, qui n'as même pas vécu auprès de... Donc tu es charognard, tu comprends rien franchement. Il faut aller vérifier, volontaire c'était qui et Valentine elle était qui. Tu vas savoir ça après. Voilà, j'allais dire quoi encore dans le bac qui n'a pas tapé moi l'isolo mouké il y a passeport diplomatique voilà passeport diplomatique to monaki biso moro biso nyoso to landa ki ango ezo circuler déjà papa na biso Kofi Olomide star amunene ba remeta ki bongo passeport diplomatique nae ou là je demanderai à Dieu donner ma weja à balancer les biso image wana total ndenge bazo remettre ye passeport diplomatique nae voilà directeur juridique aux affaires étrangères. Au secrétaire général, plutôt, j'ai pêché un peu.
nous venons retirer les documents que l'on nous a demandé de faire pour l'artiste Koffi Olomide qui le mérite amplement. Donc à ce jour, on lui remet officiellement par le secrétaire général son passeport diplomatique avec le titre de conseiller ambassadeur culturel. Voilà. Voilà. Tomoni bisonabino tolandi longo ndenge bazo remettre bongo Koffi Olomide passeport diplomatique nae. Balobi ete non bakopesa kaka bato o baza ba ambassadeur. De bakozwa bongo passeport diplomatique wana eza vraiment bien. Ils ont vraiment bien pour la mission à biso ya RDC Congo bakozwa bongo ba passeport wana et ko permettre bango pe ko valoriser pe bango ay moi trop donc ko betela ngo pe moi to loté so juste pe baninga pe bazute bo espérer balasima bokozwa. Là j'ai dit d'abord merci, nous chitons déjà, voilà, je chite déjà. J'ai dit merci à la personne qui était derrière ces belles et beaux caméras. Merci à Fanny Batadi là ye muto ya mbaki biso na espace nae, merci à elle. Merci à Papa Thierry Vita. Partout vous êtes en maman Françoise Vita, voilà, maman Françoise Vita, merci à vous, merci beaucoup à Paolo Di Capel, sponsor privé, merci à les amis d'abord mondial, merci à Marcelo, Yaedi et Momo, bon séjour à Kinshasa, voilà, Yaedi et Momo, bon séjour à Kinshasa, Boza Bongo Baïke Belé, à Marcelo, vous êtes tellement nombreux, et à Rolé Mangala, voilà, bientôt Rolé Mangala sera à Kin, Yepé fait souhaiter bon séjour Nakatambo Cannabis Kinshasa, voilà. Quant à moi, je vous dire au revoir chez vous.